Esengo ya kokuta na bino lisusu bino bat bolandaka biso na congolocole-news.com. Lelo Congo Lokole eza awa na marché central wapi oyo tozoke koleka kotuna bandeko ba coopérant batu oyo batekaka détail. Donc ekomi mwa pasi mingi po ba libanais, ba indien, ba chinois bazaye koteka biloko en gros. So que na magasin na bango ba oteka biloko en gros. Lelo ekomi ba komo oteka en gros na détail. Sikoyo batu o bateka en détail ba komi kolela. Tozo tambola to tuna bango. Ceux qui bazoteka ou bien bazoteka te. Toyoka population. Mbote maman. Ndenge tozo mona mikolo yo ba chinois, ba libanais, ba indien bateka biloko en gros. Comme bango baza ba grossiste. Ce que ekomi ba komo oteka en détail. Au moins bazoteka biki moko bakoma oteka na ba valise boy moko siko bino bat bo question be pa na bango bozo somango agro siko na détail bino boteka na détail siko vente na bino eza ndenge nini. Merci maman. Normalement tous on a ba difficulté makasi le vente ça trop lent pendant on que non vraiment gouvernement face à l'effort il y a gros solo même na étranger on a bango faut battre en gros puisque so bazoteka na détail bazo casser biso ba petit commerçant tous a dit biso tous on a facilité te tous on a monopole te donc mutako sombelo comme moko mais ko somba pas libanais même libanais zoteka cher congolais zoteka moins cher mutazo mona que de préférence somba pas le poso pembeke le poso mwinde donc biso ba commerçant vraiment tous on déclarer même la rentrée donc ils ont marché te batu baza bloqué biloko zoteka mate badozo somba pas ba indien na gros batie bateka na indien bazoteka sur la détail donc siko biso toza bloqué on a to singing vraiment na autorité congolais bazala na vision vraiment basa l'effort ya kosololo na bango bateka na gros biso toteka na détail pour biso tozo survivre ndengona toza na comme musuza osala te comme na biso zaka oyo oteka osomi na gros yo teka na détail mais ndingi bango bazo casser bango bao casser biso bongo toza na ba difficulté makasi donc mutu to azolela eza na ngana domaine na valise na zolela na domaine ba valise na yo siko oteka kango boni kuno somba na combien a ozoteka boni bon ba valise na ngana za ba modèle belé neti o eza omega na somba rango chez de 3 na valeur à $55 ngana koteka neti numéro 1 moi $10 numéro 2 na koteka $18 numéro 3 na koteka $22 na zolia na fils kata moi $7 mais les mêmes chinois wana atekilinga aye akasenga lisusu ozomona acheka numéro 1 lemsusu $12 mais congolais azosomaka pa chinois wana po azomona kaka ye lo poso pembe donc ngana zolo poso mwindo donc ça dit ngai nazokosa ozomona place ça mais yango azomande tu yozoteka ya mabe non disons azomona azoteka ya mabe te mais bazo congolais na confiance en connaît congolais te azomona vomia somba pendant expatrié pour azomona expatrié ya di sérieux mais congolais azomona lokolo sa ba vente to azomata prix non njokande biso peut-être oteka bien koleka ozomona yango na biso to sengi vraiment que ba faciliter biso vraiment ba serrer ba tourner de façon que ba teka biso biloko biso to teka na détail. Merci papa. Merci maman. Ito kateka na somba ka CD na ngai pas Greco musique. Ndendo na teka pas Greco na teki CD na ngai tantôt na somi CD na ngai na teka chinois su choisi CD na maison na ye. Nga somi pas Greco tantôt na 1000 francs nga teka CD 1500 9500 na nga chinois su na maison na ye wana nga na teka combien ozomona place de obo mana biso na ba chinois nga za chinois te nga linga ba teka biso to teka nga na somi pas Greco musique na teka eloko na nga pona zo bénéfice na nga ba na nga balia chinois be libanais ba ngo ba te ba CD su na ta maison wana to teka nga na somi CD na teka wana 1000 francs so na teka tantôt na ba na 2000 yo somba combien 1000 francs na teka tantôt 2000 bien 1500 na lef ma 500 francs na ngai so que na maison ba chinois ba CD yo CD 800 francs 1000 francs ba zo ba biso marché na biso siko vente eza ndenge vente eza bien te vente mais eza bien te tomo okemba to souffrir vente mais kitoko eza te tomo demede ka mukemu ka boye malembe kaka to ba doit comment préférer akene na kata magasin ya ba chinois mais bazole la paix mais minsusu so ka tali papa chinois eza bien te mais so na Alexis mamba boye mona ka ayeba mpa na biso abeba na bateka bloka bien eza ka c'est leur qualité pour na ngama bateka bloka na grec musique Greco so c'est bloka Greco kitoko na ela to mama ke ima sepeli lola ba oyo ba super mama oyo bana bazole la makasi teka maka lola ba baya mopaka ba oyo teka maka makasi bana ba so mongo kitoko ezo kende kolanda te mais so ke pas chinois nsusu ezo rater ezo nyoko mabiso yango mona eloko to bila pona biso yango wana. Merci papa. Mbote mama. Mbote na mama yangai. Ndenge bozoteka biloko na moyi ba biloko zoteka awa. Lelo oyo ekomi ba chinois ba libanais ba indien bango batekela biso biloko en gros. Siko bango bakoma oteka en détail. Ok kuna bakoma oteka silipi moko
bateki paquet après pe douzaine après ba oteki sous slip moko siko bat ba comment préférer ko kendo somba kuna na ba magasin ke bino siko bino batalibana boteka détail vente za ndenge nini mama nanga vente za te koteka za te tozo nyokwama fallait bango bateka ka na gros nde banda koteka mais lokwa bango bakomi koteka ya moko biso tozo nyokwama okotambola boye bato na koti nanga na magasin na osomba ya moko donc tozo nyokwama penda koteka za te bato baosomba pa na bango olie bango bateka ka na douzaine bango bateka na moko bato baosomba pa na bango pa na biso baosomba te vente za te mama na ngai vente za te ata moke donc ndenge za boye bazoboma koboma bendie bazoboma biso makasi bachinois bazoboma biso fallait ndenge za boye bachinois bateka ba prix biloko na bango na ndenge ya détail bango bazoteka bango bakomoteka moko bakila na gros fallait bateka na gros bango bazoteka moko bazoboma biso donc ndenge za boye biso toteka te en plus kolanda na kolanda muke kokima ba police kolanda oya ya 500 oya ya 200 donc passe mama na ngai sikoyo bino ba douzaine kuna na kati ya magasin ba chinois bendie boteka ngo bosomba ngo boni douzaine tozosomba na 4500 sikoyo nde biso tozosomba na 4500 fallait batekela pe bakilia na 4500 bango bazoteka kaka na prix oyo biso tozoteka kilia biso 4500 moto alibanda oyo asomba moko 4500 différence eza te na bato bazoleka na biso bato tozoteka ya détail ndenge moko kaka. Merci maman. En tout cas ndenge ezana mpona kosomba tozosomba na gros mais mundele wana kase biso mpona nini ye azotia 20 kaye 40 kaye azotia 1000 francs donc biso moyo toteka eza te soko ye awa kilia kimine na magasin bana tosomba biloko oyo bana le 20 7 mois chile yo toteka ngo te yango tozwa na kwa njuli kutebebo moyo toteka eza te kilia so akota magana zo kesoma biki moko azo kesoma lati moko kesoma kaye moko biso talibanda moyo toteka eza te nande bazolanda biso donc moyo eza te kutu moko uti kokoya buka po nande bazolanda biso moyo toteka eza te moyo pe tozongisa bana classe eza te po tozongisa bana classe so toteka ba couverture loka ba mindele bazoteka ngo biso baodingo sobele so bakotaka na magasin antoya on a sengi pendant l'état ta biso likambo oyoyo tokosala ndenge nini tokena magasin loko neti pièce biso soko tokoteka ndenge nini tozo na bandako tozoki mama moko ko banzo toseli 2000 ndako tokena 2000 francs soko bana bakotango mbe bakotanga te tozo sa bana classe ndenge nini en tout cas penda ata la biso likambo oyo po abongsa likambo etali biloko ya détail na magasin bango batika batekela biso na gros biso toteka libanda siko bango libo bayebisaki bango batekaka gros siko ebani ndenge nini bakoma siko teka détail. En tout cas bango eza lokoso mbongo na bango ndem tozosala bango bongo balobi na biso tolobaki na bango balobi ni biso ata leta kangi biso tozonga so tofuti amandi tozonga kana biso yango na foto teka kaka na détail bino boteka na ndenge na bino biso peta ndenge so poto zofuta ba taxi na biso réponse bapesaki biso yango wana. Merci maman. Tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ndenge ba mama bazolela na ba papa bazolela tozo eza pasi po misala na mboka na biso ezate mutu asisa classe avanda na ena ndaku akota ba demande lemba koma kase yango bato bakoma préféré na muke oyo aza nango akende asomba biloko atambusa ateka ata azwa bénéfice ata ya 1000 francs par jour pour permettre bana balia et permettre atangisa bana et permettre bana bafutela bandako sikoyo ekomi na ba libanais na ba chinois na bendie bango batande kotekela bato biloko en gros bakoma oteka détail siko ba papa bazolela moye bateka ezate vraiment tozo senga na gouvernement soki moye ezali aye bakolandela na l'étranger oyo baye bakobetela bango sete bateka ka gros po bana mboka baluka moyen ba se retrouver nde bazoteka mo ba bénéfice ya mike ba se retrouver. Napesi merci et pas bobo ministre et mtazu ba image o napesi merci et pas Patrick Nsala yende muta monter yango napesi bambote belé et pas Gidi Bisengo yende mtaza numéro 1 www.congolocolonews.com napesi bambote et pas Deshit Mambetu kuye directeur à programme tokutana na mbalasima na reportage mususu merci.